bato bazolela to bakoka pe te nayebi te so bato misusu mpe bafete to leo baolia soso. Voilà, bonjour, bonsoir à très chers abonnés de Jeux Midor Télévision. Joyeux Noël, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Aïe, Abinoye, mon panti sangol, béni tampu d'entre Madi BM, la mignon de la presse congolaise. Lelo ezoyinda, ezande yakoyinda. Bisognon sopena lelo tozo fêter, tozo lia, tozo mela, tozo bina. Et pourquoi pas, to bina pina bana. Lelo tozo na fikin, le 25 décembre. Tozo tala comment ezo s'est passé fête ya lelo ya Noël lelo fait à bana lelo pena bana photo bini sa bana donc photo bouger to ninga la monde to bini longo la bana la biso toza na espace kidi ya toza na espace kidi na lemba toza na kati ya fikuno et pas ya maman la biso Solange vraiment maman encore bien merci beaucoup na maman Solange. Tozo fêter na bana na biso ensemble tout le monde a déjà kuna donc ça d'ailleurs yinda bino mo bomona donc tozo bina na bino longo merci à mon boss bonne année joyeux Noël à mon boss Léon Nzinga papa mo bien papa akabara $100 na boule à 100 francs ozoe wapi pardon na mona sima caméra hérité mobile ya mwindo ya molai ya bien na moni Valmilu yeye na moni ingénieur na biso Mpandi Glody Mesa donc bino nyonso ba joyeux Noël bonne année bonne année bonne année bonne année toko tato fêté naba na biso ingénieur héritier tous les cas. Voilà tout le monde bande ko bazawa tout le monde de ko biso moi aussi madame bonjour bonne année joyeux Noël à vous aussi vraiment et c'est ngominge je ngomwe le kandele il est bien to sakana to za vraiment rejoint en beauté et le bon nom je suis la monitrice Gis monitrice lelo mama tozobina lelo karabo lelo mama tozana to partager ma solitude Jésus et après bana basakani ba meli o amke tozaki nango ba lepe amke tozaki nango monitrice na église communauté ACCN de Bumbu vraiment monitrice lelo lekinde ni journée ngo ya lelo na ba ndenge na ba makambo zo lekalikambu na ba mboka oyo omoni ndenge nini izo kusi passer ndenge nini kuba misusu ba olela ba mpiaka ba misusu ba olela meto moni bino bana bana organisation mo ya bien il est bien et là on s'attend aux mpiaka mais ba préparer en avance donc biso to bande ko préparer ngo malembe et on moni que malgré mpiaka mais to sali tout se passe moi bana biso vraiment merci beaucoup ko lobanini na ba biso bande ko ba Hollande ya Jeux Midor Télévision moi liloba mo ya beta kama monitrice ali pamboleza na pesi merci na média bino merci na surprise bo sali biso ya ko kuta biso to se peut vraiment ma casse donc ko se nzamba pambola bino abakisa o ezangaki bo avancer na musala merci beaucoup madame merci oui ingénieur tout le monde va bazaza ouais ndeko ya bisa ki ya boy madame pardon bonjour maman hey papa boni bien merveille merci pareillement kombo na Aristote papa Aristote tomonio wana bana vraiment tomoni ambiance eza makasi papa Aristote eza nani bon papa Aristote eza juste mokambi église mais a préféré tambola na bana mokambi église ACCN Assemblée chrétienne éternelle combattant pour nous communauté Selemba ni église na bino kuna na ACCN kuna bonne année Noël elekinde ngini donc pour na biso Noël vraiment extraordinaire vraiment Noël pour na biso l'équipe est tellement kitoko na mono ndiye bino dia bosaki ba soso na ba poisson na ba baki zoya ya on a moni déjà qui eleka kitoko malheureusement tozwa ngote mais ya biso avec Dieu ndezo marché na ngo kitoko Tout le monde na bana awa ba osakana organisation wana ko bosala ngona ba crise wa mboka ba bolele ba pia kabu po misa bane belé bu eza facilité mais nzamba zakina biso avec mukemke to bandaki da préparation bien avant et je biso mo ba moi yango to réaliser on skonde lelo to réaliser on nzambe pe ndazo permettre et ça la makande ngezo kende la bonne maman tout monde moi ba baisse ezali des arabes naki ba Noël akala ba fête akala mais lelo meza bongo te on dirait l'hôtel za mboka surtout ça malgré tout ça là on déjà mais il y a tout malgré les kakara likolo mais
malgré crise, malgré nous, mais biso to compter sur crise, to bando compter ka sur Nzambe. Merci beaucoup. On a balagna ça va dans le j'aime d'autres. Le balagna ya suki zaka ya kitoko makasi taka Nzambe permettre biso to koma. Alors eli kaka na Nzambe so to tchelika na Congo bien na mboka to na nene peut-être to réaliser l'autre. Donc avec bien de nous sur Simba. Donc confiance ka na Nzambe. Merci beaucoup. Merci. Ici. Bonjour. Oh, tout le monde a ici comme on bana ba sakana, tout le monde a bana vraiment. Tout quoi bana combo non, sauter ba combo, t'appelles comment et puis awa au commune d'Engenini. Premièrement, je réponds au nom de tout l'Andonga Lenok. Naza moko ya bancadreur. Na kati département ya Ekodim, la communauté ACSN, c'est l'Embao. Et dans le cadre de la fête à Noël, comme chaque année, le 25 décembre, nous commémorons la fête de Noël comme la naissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu préfères que au lieu de célébrer la carte commune précisément la carte église, on a préféré de quitter notre commune. Il y a pour célébrer ensemble. Ça se passe comment? En fait, tout dépend de l'organisation. C'est parce que, en fait, avant qu'on arrive le 25 décembre, c'est-à-dire qu'on était déjà quelque part en train de préparer. Et comme la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et on a fait de toute façon pour que tout réaliser fête à Noël de Bozomona. Parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à prouver. Vous êtes témoin qu'on a quitté Selemba de se présenter dans ce cas, c'est-à-dire qu'on a bien vraiment préparé et tout se passe très bien pour la gloire du Seigneur. Télévision, ils appellent mingi au public qui assiste qui na prière les lots. Mamsou besoin qui t'en a été peut-être mamsou besoin d'un hôpital étant que serviteur de Dieu. Moi lilo bano les années. Bon, c'est que je dirais. La première des choses, d'abord nous devons donner notre confiance à Dieu, celui qui nous a permis d'être comptés parmi les vivants, parce que les années qui très difficile, les bandélis, malgré le coronavirus, mais Dieu nous a fait grâce. Yakobika le 25 décembre. Et pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans de difficultés, je leur dirais que faut croire seulement en Dieu, parce que tout est possible à Dieu. C'est lui qui nous a permis de vivre depuis le 1er janvier et jusqu'à cette date d'aujourd'hui. Ce n'est pas en vain, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur que Dieu a prévu pour nous. Vraiment, merci beaucoup, merci. Vraiment, maman, très cher abonné de Jemidon Télévision, tout lundi, Kambi, Ekodi, mais Balobi. Et puis, tout le monde, maman, a besoin de teka, tout le monde a bilo comme tout le monde, c'est comme Simbutum, Ezali, on dit Mbutum, Ezali, tout le monde, bah, fait à Kalaba Noël, bah, bon, on a Kalezara, et on déjà, bah, Tumba, on a déjà, bah, Mesa, Ezara déjà. Mais, tout le monde, les Kawa, maman, a besoin de est-ce que 20 ans, tu es bien, tu es jaune. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment nani? Evelyne. Maman papa ça n'a Maman Evelyne Boko. Maman Evelyne, journée où ça s'est passé ndengeni? Maman journée s'est passé ma casse. Pour on est à la kala. Non, elle est béba vraiment. Banda to yeto take pas même 50 000 coquilles. Déjà, tu as combien de 50 000 coquilles? Tout le monde a biloko tumba. To simbi na te to tumba kaka to tenter la chance. Non, les bébés loro ezate bana bazate, ba parents ba les lambongo ezate, ba futi pe ba tuté. Mais ba bi déjà ba futé ba to bambongo déjà yaki ba biloko yaki ah malili wende. Biloko abiso to moni loro te to super loro te o. To so yo kaka me to moni te. Mama okolo banini kasina ba Hollanda, ba konzambo ba bazolanda biso koto mouvement le roi bike ezate. En tout cas vraiment eloko na ngana lo baboye ba konzambo ba sunga biso ana kati ya fikini ba jeune biso nyonso beba. Ba je o ba installer na lumete na ba 14e million na so ba zongisa ki ba installer ana fikini to zala bien kuna bana baza exposé baza na prince ba voiture ezoleka ba moto ba mituke pumbwaka gouvernement tel ben inconvénient na te bazong c'est la biso fikino biso to yeba kala fikine koma kan fikine koma ba banda kwa batu fikine koma pesa ba buso ba jeza susu te makambo beba e komi zamba na kati ya fikine
raisonner vraiment bien balongola biloko batina limité zonga na kati ya fikini ngana tonga ndako te nga ya na teki na zongi ana bra Congo muta tonga ndako azate baki hotela ba ni niveau d'acom na bralma en tout cas vraiment bakonza mboka boyokela biso mawa bozongisa fikini oyo toyebaka kala totanga bakombo te biloko po mouvuma ezonga biloko batina limité ezonga awa baparking eza bana baza sécurisé banani nyonso eza bien mais kuna bana baza na nini te kuna ba droit d'entrée $35 par an zwaka combien 100 000 aofuta kuna ndenge nini po abimisa bana na ye mwana azomona kaka baninga bakendaki baomonaka kaka bazoyokaka batala na TV. En tout cas vraiment bosunga biso bo raisonner bien eza nango eloko bien basali mais ekota nde na fikini babongisa fikini ezonga fikini na kala baje ezati ka moyibi na moyibi biloko olia mwa muke na lobiki na 50 000 te na 50 te mpona tekaka mais na 50 na mbongo te ba ero nde ezalaki to ebe babona na kala mais ero asaki eza ya ovimba. Vraiment, merci beaucoup, merci. Merci, ah oui, bon, tout ça quand la banane, je n'ai hérité, tout ça quand la banane. Vraiment, Yaya, tu peux parler? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu t'appelles comment? Déborah. Déborah, ça se passe comment ici? Bien. On est en train de jouer, donc tout va bien. Tout va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Hey, ah, puis on appelle le nom sakana ngaya bane. On appelle le vraiment nom sakana bane. On va bébé bon là. Babi ana les a. Somme on a bana biso bana biso na bazo sakana. Bébé, salut. Moi aussi je vais jouer. Oui. Ah, vraiment. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Tu t'appelles comment? Élisée. Élisée? Oui. Ça te passe comment? Ça passe bien. Ça passe bien? Tout va bien? Il y a à manger, il y a à boire? Oui. Ah oui, maman présente. On a mangé tout bon. On a fait, on a mangé, c'est bien. Vraiment. On est devenu 100 personnes. 100 personnes. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Msuba wana kuna baninga msuba wana ah miso nyosa leo to sakana ngapi ana osakana na bana ngapi na sakana. Oui, Nicodime dit qui lelo La naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ. Ouais. À part la naissance de Jésus-Christ. C'est moi la naissance. C'est moi la naissance de Jésus-Christ. Ça c'était un voilà. Non. Nicodime lo beni lelo. Aujourd'hui, on n'était pas en on est venu seulement et puis on a attendu la voiture. La voiture est venue, on a monté sur la voiture. Et puis on est parti. On est parti. Et puis on commence à jouer. Joyeux Noël. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. Bonne année. Mais c'est David. David. David, disons qu'il y a c'est bon, hein? Ouais, c'est vraiment super. Tout c'est bien, c'est vraiment super. Ça c'est pas vraiment très bien. Oui. Ici, dans l'église, c'est Limba. Oui. Je suis seulement un apprenti de l'économie. Merci beaucoup. Merci.
ya moko ya bébé na biso Noëlla Natal Noëlla Natal vraiment bébé Noëlla Natal très joli bébé c'est caté bébé akangi kanda abo pesi bébé j'ai mukie bwende bébé j'ai munene ana mwana popé munene bébé mko l'anniversaire bébé mko anniversaire obeli bébé bon guérison bika na kombo na yesu vraiment merci beaucoup bébé ça va bien tikala bien maman il faut le bac kilo c'est moi le bano paye ça la bien bébé comment nanga Monique Monique nga monitrice ya bana oyo en tout cas toza vraiment nesengo pour la journée lelo ndenge totiki ndaku toye awe longo na Yesu to passer journée na biso kitoko makasi ile banaweza nini pona bandeko balanda biso en tout cas bamsusu babimite talaka épidémie ndenge koti bamsusu bazana bandaku mais pour continuer toujours au sambela pour ba o baza ndaku ba o ka bien te ba za guérison. Merci beaucoup. Voilà, on s'est abonné de Jemidor en télévision. On a vu que vous êtes belé, vous avez toujours et belé pour la Colanda. Bah émission na bino na Jemidor télévision vraiment merci na bino on continue toujours qu'on s'abonner massivement. Tout ça qui na bino na fiki bomoni comment pas na bazo sakanande ni ba na bazo fêter Noël les autres kandenge ni na fiki. Et na minute oh to comme na super. To na lemba awa to zaka na lemba donc tozo tala comment ba na pe koto yo bazo fêter les autres kandenge ni awa tout le monde déjà plein ça ouais bah on a ba photo donc ingénieur azo mais ma biso déjà photo ba parents bazali to ba ndenge ni a ezo leka bonjour kombo nani kombo nanga Jean-Pierre ya Jean-Pierre lelo eza mukolo ya fête ya Noël a ezo leka ndenge ezoleka nango bien eleka bien pe ndenge ba fête nyonso ndenge ezoleka bien pena tomoni sikolo sani tomoni babiloko eza nsima awa babiloko eza mpona bana bamataka basalanaka ndiza bajou ya bana mpo basalana na bango ka bana pena baoya ndenge ezala pena tout le temps pena bazoue pena bien en fait eza bien ezoleka eza bien vraiment merci beaucoup. Bonjour madame. Joyeux Noël. Merci pareillement avec vous. Merci. Kombo nani? Kombo na Gaïta Mapuku Monga Lunga. Papa Gaïta. Lelo eza Noël fête ya bana o na habité awa ezoleka ndenge ni. Awa ezoleka nango bien mais malgré tout ba crise na bampiaka décembre tout to comprendre nango te. Bampiaka ne le qui fort. Mais la grâce Nzambe leo sa biso tozala bien. Na ba crise oyo est-ce que ça bon Noël on ndenge ezolekela ba fête oyo eza ndenge ezaki ba fête liboso ba fête eleki bazolela to ba ko kapete na habite so bat misupe ba fête to leo ba olia soso sko copia awa ndenge ezala eza bongo te copia awa ndenge ezala eza pe su bongo te lelo ya bokuta ba dembe sawa propre sawa mais tout le monde a mon papa Chansimas a aidé biso zala yango to monaka ke moi calme ezali mais ndenge ezala raté mais le bien le moment ake oyebi ba misusu est-ce que ba rolia ba soso toté mais ba konzamboka dia ba baki ke to rolia bien to fêter bien ba konzamboka ba lobaki ba soso okita ba poisson okita mais jusque là ba poisson kitite soso kitite to ba cheso neni to sala. Papa Jean-Simé Rana, son excellence Papa Félix, a toujours à s'occuper de la banane. Pour attirer la force, tout ça. Vraiment, merci beaucoup. Yobani Okolo, pour na bakonti, Hollande, biso pe ba téléspectateurs na biso. Après si bango trop ba meilleur fait, ils en a Papa Jean Saka, Bikachwa, Kolo Likam, Kolo Lemba. D'après seulement ba meilleur fait, ils en a bakonti. Oluka tubo chabiso maboko bana Congo baolela bana Congo baza à l'aise to sepela to za calme ba mampe ba couvre-feu le bakangi ba te belé na maman a fait to bakanga bazo kanga ba bisa ba konsa biso ba doser ba tika ba fêter à l'aise après janvier bo banda okanga
Vraiment, merci beaucoup, merci. Merci, bonne année. Vraiment, tout le monde, maman, a vu ça sous AP, tout le monde, maman, a vu ça Sika, bana bazo fêter, tout le monde ambiance, c'est ça. Ah, maman, bonjour. Bonjour. Comme bonne année. Comme bonne année. Maman Néné, ah, ils ont les candengini. Oh, ils ont les canango bien malgré qu'avant, tika, ils ont bambongo, ils ont bateau de la bampiaka. Et Babi déjà bambongo, déjà fouti, bateau bampiaka. Fouti bambongo, mais la circulation des biso, peut-être au tega, peut-être bambongo, indépendant, Zaka. Et on a peut-être bambiance, bakolo, et les salatin. Ozo mona bakoli nege za tipota on zapena bona ne pena ya be ero mona pena biso pena de sepelaka mais na moment o pena ke kilo eza makasi donc avant tes ans bien té par rapport à bona ne musundenge leka ya année oyo eza nde ya ne o pena futi pena ne o pena kilo tozo le la bampiaka babilo kutia ba 1000 fois mais ba parents bazo déclarer 500 mais ba jouer de te ba 1500 ba parents bazo pesa pena bongo 2000 a osambate mais siko 2000 muto pesa 1500 pesa 1000 va prendre ba parents bana bongo te skokolo banini na bakonzi ponga na bike te papa mokonzi déjà lobaki ke bona ne otoko fêter bien mais bino bobi ko te to fêter bien te maman eza bien te okolo banini na bakonzi bala na bakonzi papa ta ela ka likambo e bo biso to sepe biso to za bana mboka fo to sepela kongole fo sepela ka o mona biso kongo to linga biso ambiance de linga ambiance to lia ko mela alors fo ça ba système wana ta bat balela le za bien te to vota bango alors fo to za ka bien toujours to sala en bon terme ne sengo. Ouais, merci beaucoup. Moi, des personnes. La pesi devant mbote de voir qui fumu. La pesi mbote toka dans famille na ngani ce matin on a pesi ba mbote. Féliciter na pesi mbote, béni salé na pesi mbote. Vraiment, merci beaucoup maman. Ah, merci beaucoup à tous les abonnés de Jemidor en télévision. Boyoki bino moko comment ma maman ba lobby, ba papa ba lobby. Normalement, il y a les autres qui s'est passé comment. Donc merci na bino ça va toujours brancher dans Jemidor en télévision pour s'abonner massivement. Merci à l'équipe technique mon Bimba, à mon boss de Ondinga. Trésor Poudi, notre meilleure veine, Nabino notre famille Poudi, Mobimba, famille Kikila, famille Mundele, vraiment. Merci Nabino et pourquoi pas mes bébés Marina Miradi. Donc, Nalela Bino tout, il y a trop. Merci, t'écouter un prochain numéro. Au revoir.